Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Marcus de Kila Cardozo mit l'esprit et sourit la souriante. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Bandeko na memeli bino Cardozo mit l'esprit, na memeli bino Marcus de Kila mobile na biso ya mbinga, mobile moko kitoko makasi. De l'autre côté pe sourit la souriante ye pe azalaka vraiment mwasi moko kitoko, mwasi pe ya taille pas possible. Lelo na memeli bango nyonso misatu. Bandeko makambo eza vraiment ya koinda, makambo eza ya kobeba, makambo ekomi somo. Yango bomoni mwa video ya sika bino moko boyebi soki mwa video ya sika ekoti seke makambo pe ya sika ekoti. Yango toye na makambo ya sika lelo bandeko. Yango na osenga na bino bozwa bakiti na bino bovanda. Ozwi penza kiti moko na système moko ya bien. Kiti oyo osala ke soki ovandi na yo ozateke o mukongo esalinga pasi o boyeboye te. Zwa kiti moko ya bien oyo penze kovandisa yo bien. Vanda, tia mwa mai pembeni, tia mwa jus, toi tia mwa soki sucré na yo pembeni. De l'autre côté otie mwa nguba, mwa popcorn, mwa ba biscuit ozoliaka, ozomelaka. Côté mosusu pe ozolandaka analyse ya Étoiline Inès TV. En tout cas la famille, avant to bandana mwa makambo na biso ya lelo, makambo ya somo, makambo ezo inda awa na osenga nanu na batu onyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo eza ya somo, makambo eza vraiment ya koinda, makambo ekomi ya kobeba. Bino moko boyebi comédien na biso ya munene na kombo ya Marcus de Kila. Aza comédien moko abano jouer kitoko makasi. Mutu moko ye alinga penza ba rasta mingi. Alinga vraiment ba dreads mingi. Et puis alinga pe kokangisa suki alinga ngo mingi makasi. Et puis aza mobali moko ya propre penza. Et puis ayeba rolata. Abando jouer vraiment kitoko na ba film na nyonso. En tout cas abando jouer kitoko ye moko kutu abanda ki pe ko composer ba mwa film kandenge zalaka place mosusu pe babando bengisa ye azokendaka ko jouer na système ya bien jusqu'à ce que nzambe ko sala ngolu aye ko kende Canada des places oyo azati sikoyo. Bien que ebele ya batu bazoloba ke non eza mwasi moko na kombo Karine nde mutu abengisaki ye na Canada. Donc tango Marcus de Kila akendaki Canada, akendaki nde kokota na ndako ya libala. Selon badur ya batu bandeko, nanu ye moko Marcus de Kila aloba yango te. Mais bino moko boyebika na ba réseaux sociaux ndenge makambo ekendaka, ndenge makambo etambolaka. Ebele ya batu baoloba ke no mwasi nde abengisaki ye. Wana tokanga nanu parenthèse wana. Sikoyo comédien na biso lelo aza na Canada. Avant akende Canada bandeko, c'était en 2021 ba makambo moko ebimaki kili ke no
Marcus Tequila abimaka na Cardozo, Marcus Tequila bazalaka mwasi na mobali ye na Cardozo. Bandeko, ebele ya batu basalela ba émission pas possible. Jusqu'à ce que Cardozo abimaki ye moko ayaki ko confirmer na ba réseaux sociaux que oui, Marcus Tequila azalaka mobali na ye. E mata ekita aza mobali na ye. Ti mokile ekosila. Donc ekoma na suka fin du monde ya kozalaka na Marcus. Yango vraiment ezaki ba dur ya Cardozo ba audio ebimaki kilikili bato ba kotela ba émission pas possible. Donc confirmation penza ya makasi ezalaki. Et la plupart de gens ba yebaki déjà que non, Cardozo azalaka penza mwasi ya Marcus Tequila. Jusqu'à ce que Marcus ayaki kosala nini ko voyager tango akendaki Marcus akoti na ndako libala epa ya Karine na oloba Karine mokonzi te eza Karine mokonzi te la mama de Adarieta te eza Karine mosusu aza na Canada ke non akotaki kuna nde akoti libala boye bandeko makambo ekendaki ka kili jusqu'à ce que ebele ya batu baye kobosana ke non Marcus na Cardozo bazalaki mwasi na mobali. Alors, sikoyo makambo oyo toye nango lelo bandeko, makambo eza ya kobeba. Makambo eza na ya kobeba, bato ebele bamoni pouf. Souris la souriante pe akoti Canada. Tango akoti Canada na kokota kaka na aéroport, mutu penza akendaki kozwa ye koyamba ye mutu aliboso ezalaki nde Marcus Tequila. Ye penza nde mutu akendaki kozwa ye bazo filmer bango ti bakoti na mutuka ti azokumbaka bazo tekaka na bango bazo filmer kandenge ezalaka nde ba video ye kobima pe kilikili. Sikoyo ebele ya bato bakomi koloba ke non mutu abengisi penza Souris la souriante na Canada ezande Marcus Tequila. Bato ebele bakomi pe ko condamner Marcus Tequila ke non aza mobali mabe. Pourquoi? Parce que ye na kokota na ye na Canada ezande mwasi abengisaki ye. Tango akomi na Canada abalokeli mwasi ya batu mwana batu. Lelo akomi kobengisa pe mwasi mosusu. Mwasi yango nani? Mwasi yango Souris la souriante. Bandeko sikoyo bandeko pe mosusu bake kofongola ba secret oyo ezaki nango ya kolala. Batu balobi te biso toyebi ke Marcus azalaka mobali ya Cardozo. Cardozo kutu abimaki na ba émission pour na confirmer yango ke non ye azalaka mwasi ya Marcus bazalaka na relation amoureuse. Sikoyo ye Marcus akokende zwa mwasi mosusu na ndenge nini. Bandeko après ba makambo o nyonso kobima du coup toye komona pe Souris la souriante aye kobima ke non nga mutu abengisi nga na Canada eza Marcus Tequila te eza nde mobali na nga nde abengisanga. Siko mobali na ye wana toyebi kombo ya mobali te toyebi elongi ya mobali te toyebi ke ba comédien na biso na ba comédien ka ndenge ezalaka bazalaka na ba partenaire na bango ba comédien boye omona azane na mobali na yesoki ya poto ake aza penza mobali na ye omona ya mosusu mobali ya ye akiti na ekin mosusu omona pe comédien na biso ake pa ya copain na ye to mobali na ye ka ndenge ezalaka eza bongo. Sikoyo pona Souris alobi ke non Marcus Tequila aza mutu oyo abengisa ye te na Canada. Mutu penza abengisa ye na Canada eza nde mobali na ye. Sikoyo bandeko tofongola nani mwa parenthèse sur la relation amoureuse ya Cardozo mille esprit na Marcus. Bandeko ba makambo etambolaki na 2021 kilikili. Cardozo abimaka na Marcus, Cardozo azalaka mwasi ya Marcus, Cardozo boye. Cardozo akotaki na ba réseaux sociaux pour na ko répondre bato. Il y a pas longtemps bandeko kana année oyo. Eza année oyo ya 2023. Soki 2022 na suka. Mama kambo ebele bima après mariage à tonton d'Acosta.
O Cardozo azobimaka nde na tonton da Costa ba vérité nyonso ebimaki na poisa. Batu basalela ba émission pas possible jusqu'à ce que Cardozo akotaki na émission moko bazotuna ye en tout cas façon Cardozo bando répondre. Moi si moko donc bao balobaka kipe ya yo sans foutiste moko pas possible. Comme tandingi bo tuna wana. Donc réponse ezaka bongo. Soki batu bazoloba. Donc cela veut dire que c'est vrai. Wana ndezaki ba moi réponse à Cardozo. Na parenthèse na biso bandeko tolobe la relation ya Cardozo na Marquis Tequila. En tout cas, selon moi, na koyeba Cardozo. Cardozo aza mwasi moko oyo alela base pas possible. Cardozo aza genre ya basi te ke o bazalaka makambo nyonso zo wangana. Cardozo azala bongo. Pona Cardozo soki mutu aye koyebisa ye ke Cardozo yo mutu oyibaki kandenge ba makambo ebimaki kilikili ke non ba mama ebakata ba ibaki bakabelo. Soki ezalaki ke Cardozo alingaki penza kota na ba émission alobaki oui na ibaki kabelo. Wana penza nezala Cardozo. Cardozo azalaka mutu te ki ata soki ayebi ke makambo oyo na salaki te alobaki non oyo na salaki te azala bongo te. Omoni makambo oyo penza Cardozo alobaki na ete akokota penza confirmer ke kandenge bolobi ke na lobaki ngamtu na lobaki kandenge bolobi ke na salaki ngamtu na salaki kandenge bolobi ke ngamtu na ibaki wana penza nezala Cardozo. Sikopo na relation ya ye na Marcus, en tout cas selon source d'information na biso, en tout cas balobi ke bazala na relation amoureuse te. Eza makambo moko ezalaki nango fondé. Ata soki Cardozo abimisaki na ye ba audio ezalaki kaka pona nini pona base. Kandenge ba makambo bimaki nango kilikili Cardozo pe aboyaki na ye kolobaki te nazalaka mwasi na ye te alingaki na ye andima kaka base etambola nango na ba réseaux sociaux. Mais jamais Cardozo azala mwasi ya Marquis de Killa. Cardozo a considéré Marquis de Killa comme son frère et puis comme collègue de service. Wana penza nde ba considération oyo Cardozo azwa kango epai ya collègue na ye Marcus de Killa. Sikoyo tokota na parenthèse na biso ya mibale eza makambo ya Souris la souriante na Marcus de Killa. Ebele ya batulelo bakomi kofinga Souris. Bakomi kofinga Souris ke non Souris aza mwasi moko aza na ba principe de vie te aza mwasi moko ayebi kozwa soin na ye moko te. Bandeko to solo la nanu c'est vrai mosusu toyaka tolingaka peut-être ko juger batu ke non mutu tel dans la vie ezana biloko mosusu oyo batu ebele babosanaka. En ce qui concerne makambo ya libala, lelo tomona batu mosusu bakota na bandako ya mabala na banzela ebele. Eza na batu oyo, en tout cas, ba parents bayaki bazwaki mibala na bango peut-être na nzela azokende na ye na école, azokende wenze, azokende soki église, soki batu mosusu bakotani na mobali na ye na église, batu mosusu akotani na mobali na ye na musala, donc mutu na mutu aza na place oyo akutana na mobali na ye. Sikoyo bato ya bongo akutana na ye na mobali bala moko balingani kandenge ezalaka mobali akomi ko proposer na lingi na bala enveloppe yangoyo ezaki enveloppe après quelque temps ekomi makambo après dot ekomi makambo ya nini ya dot après dot mariage organisation ya mariage bato basali mariage babalani eza pe na bato mosusu ezalaki nango copinage zemi. Tango ka zemi wana mbala moko famille lobi basi ba nseta yo moyen ovanda awa ezate kende kana ndako ya mobali na yo mwana akina ndako ya mobali libale bandi ezaki mwana liboso mwana mibale mwana misato mobali lobi te mama ifo na honore yo mobali asali nini akina na belle famille a honorer pe mwasi na ye apesi makambo nyonso d'autres après quelque temps omoni kaka mariage bato basali
Batu mosusu pe omona babandi makambo nyonso bien, bapesi pe près d'autres, bapesi pe d'autres, bakomi na temps ya mariage peut-être ba moyen ezosimba nango te. Mwasi na mobali balobi ba benir biso kaka tokende na biso, ba mosusu bakie bongo. Ba mosusu pe eza kaka yaka tovanda. Yaka penza tovanda, peut-être bakomi kosangisa soki ndako soki chambre. Bakomi yaka tovanda, ezalaki yaka tovanda balingani. Après nzambe akomi kopambola bango bakomi kobota, mobali alobi te mama ifo na honore yo. Mobali ake penza adotele mwasi nanga et mwasi na ye plutôt basilisi makambo d'autres ba organiser pe mariage basali nini babalani. En tout cas bandeko, c'est vrai biso totanga ka ba Bible, batu mosusu toza ba chrétien, toza ba chrétienne, toyebi ba principe nyonso de vie. Mais eza pe na batu mosusu peut-être a meka na nzela normal. Batu mosusu bazala peut-être ba capacité wana ya kosambela mingi te pona ko briser ba lien familial. Wana tolo bango. Baza penza na ba capacité wana teke na sambela parce que makambo libala ba lien familial pe la ndaka ebele a bato. Yango bomona batu mosusu basi kitoko me babala ka bango te. Omoni ka famille moko boye. Basi bazala kitoko me tala ba âge na bango. Nanu bakota na bandako mabala te. Kobanda na grande sœur à famille ti na cadette na bango babala bango te mais basi kitoko soki otali bango basi moko ya forme mais babala ka bango te ezala nini ba lien familial siko ezana batu mosusu bazala kana makasi wana te ya kobondela te to baza nanu aveuglé bayebi te ke toza na ba lien familial bayebi na bango te baotambola ka bongo sikoyo batu mosusu omona peut-être ameki na banzela nyonso te na zwa mobali aya konoringa ezo simba nango te ezo simba ka te yango mtu mosusu alobi na meka nanu na short cut oyo na meka na nzela mokusu oyo peut-être oyo ekoki kosimba Souris la souriante aza mwana mukete aza mwasi moko asi akola. Aza mwasi moko asi akola ayebi mabe na malamu. Wana tolo bango. Ayebi makambo wana nyonso tu. Ayebi ke soki na nyati awa na kozika. Soki na kenzela oyo na otambola bien. Ayebi. Siko ba makambo mususu biso tozala wana teke pona ko juger mutu. Soki ye moko alobi ke na ke pa ya mobali nanga. Mobali nanga nde abengi sanga. Biso toyebi te. Kandenge bolo baki no nanu babali yete okende pa mobali ka boye. Souris la souriante aza na famille na ye. Aza na famille na ye ba papa leki, ba papa, ba mama leki, ba tata mwasi ba utu nyonso tu baza. Batu wana nyonso soki ba monike mwana na nzela oyo azokende za nzela ya bien te. Bakoki ko bende ye matoi ke mwana vanda soki mobali alingia ko ya ko bala yo. Mais ceux qui sourit la souriante a préféré ne ya kende. Donc wana etali ye moko. Etali vraiment ye moko yango mwa parenthèse ya muke kaka na lingaki na fungola. Et puis bandeko mosusu. Je ne sais pas pourquoi biso na communauté na biso to lingaka makambo nyonso to wanga na kaka. Soki ye Marcus de Kilande muto abengisa. Souris la souriante. Problème eza wapi? To soki bazalaka mwasi na mobali. Problème eza wapi? Pourquoi ko wanga na makambo nyonso tu? Soki boza na bolingo. Olobi yango ka ke non, muto abengisanga eza Marcus yende mobali. Allez, batu nyonso bako juger yo te. C'est vrai ma finge ezanga nango te. Mais batu bako loba après quelque temps batu bako vanda nye makambo na yo ko sila makambo mususu e okota na ba réseaux sociaux. Donc makambo ekenda nango bongo na communauté biso to monaka neti ba mindele soki azobima soki na musicien tel to na joueur tel et que mwasi wana pe aza soki star pe au mona balobaka ngo boye en plein air en public au moni par exemple to lobi mais na communauté na biso façon to bomba ka makambo ba comédienne na biso po oyeba mobali na ye oyeba copain na ye ezalaka pasi moko pas possible bo oyeba ete
ata soki bazobima entre bango na bango pour que boyeba ezalaka pasi ya bandeko yango mwa éclaircissement muke kaka nalingaki natia surtout sur la relation amoureuse ya Cardozo Mille Esprits na Marquis pe na makambo oyo bato babando loba pona Souris la souriante mwa muke kaka nalingaki nasala partage na bino. En tout cas nakomi na nga na suka ya mwa analyse na biso na osenga na bino bo sala partage bo aimer vidéo pe bo commenter. Bye bye la famille.